nzambe na nguya e kembo na yo nzambe nanga lelo lobi libela masiya zali na bomoi lelo lobi libela masiya zali na bomoi amen toko yemba poto kumisa yo yawe toko yemba poto kumisa yo lelo lelelele yesu azali na bomoi lelo lobi libela masiya azali na bomoi amen toko yemba poto kumisa yo yawe toko yemba pona lokumu na yawe lolo bilibela masiya azali na bomoi lolo bilibela masiya azali na bomoi amen lelo lobi pe libela la libela masiya azali na bomoi esengo ekote penda na bandaku na bino pambate na moni ete to adorer na bino ensemble ndenge pe tozalaka na notre réalisateur Judeka adorateur donc na Océan du Congo adoration ekozala mikolo na mikolo kalate Océan ko bana kopesa bino offrande du matin et offrande du soir pour être peuple congolais to banda pe ko récupérer spirituellement pambate démon ezalaka démon yango bazobenga ye démon donc moto nyonso oyo azali na démon moto wana azalaka démona lokola Félix Tshisekedi azala na démon démon ye liboso ezali nini ezali kondima ete Fayulu azali bongo changement ya République démocratique du Congo kaka na mwa minute démona ami monisami alobi ete base elobi na retirer signature alors tango tolobaka démon loin de moi ndeko yo moko pozalaka démona pambate o changeaka à tout moment ozalaka na démon nano wina yo etikala wite yo soko lobi wina 6h du matin après 30 minutes olobi non yangonde ozali démon quand on parle de démon on dit démon donc muto azalaka na maloba mi balé toye ko bakisa lisusu démon mususu bandeko langai o Congo ekangami nde na bato ya lokoso bato ya mibi bato bazali koya ko tenter chance mais ceux qui bazuite bazongi mbangu bande kolangai tolanda nano Jacques Ndala moko ya ba demona o awuti komona na sikoyo ayei tolobi yaka toke na pa Martin Fayulu osala ki video bosolola la ye ali tata na yo ali ndeko na yo ali mokambia ye kolo Congo yaka bosolola ya lobi ekosimba ngai te kasi bino moko JDK adorateur to adoré na Jacques Ndala tolanda premier épisode ya kowanga la Moïse Katumbi bongo tozonga. La famille, bonjour. Prenez rendez-vous ce soir avec moi dans une émission très spéciale où vous allez apprendre beaucoup de choses avec un invité pas comme les autres. Jacques Ndala Foule, le résistant, le patriote résistant. Jackie est venu nous annoncer qu'il a quitté ensemble Moïse Katumbi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc je suis désolé, donc je ne peux pas être dans ensemble qui va accompagner Union Sacrée FCC rénovée. Et ça ne passe pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, Maman Moïse Katumbi, il y a aussi le long de Maman Katumbi. À partir de Maman Moïse Katumbi, il y a aussi le soutien. Donc, ici, il y a un soutien. Donc, vraiment, on a dit que donc, la tigale n'a pas de voulu après ça, ndakisa kuton dimbola tokoma wapi tozokende wapi osali parti na oto ndenge non te ana makoko sa parti donc moni Fayulu afanda na ebo pese raison siko ya Martin Fayulu oui a la raison bon et bon Martin a la raison na mokilo a la raison président élu. Allez, les amis, prenez rendez-vous avec Jacques Ndala. Vous saurez pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il reproche à Ensemble, qu'est-ce qu'il reproche à l'Union Sacrée de Félix Antoine Tshisekedi. À suivre ce soir, Jacques Ndala Foule. Bandeko Balandi, bomoni bino banso malobani Jacques Ndala lobaki le tando eke bandeko. Poni pe bolobaka lo kukote. Pour ni bolingaka komila kisaliboso ya bato bobosele te ba video ezalaka Jacques Ndala lobi ngai na Moïse ndimite pambate a nzamba zolokumu yango bomoni tina ni na adoraki pambate na ebiete azali le tout puissant apesi yo nanga pouvoir tango to kotala makambo yo banda koloba ete ngala za la demonate pambate na kokoisama na kobima libanda ya bato nyonso na maloba oyo Jacques Ndala lobaki biloso boyoki pe tolobaki na yepe bokaki papa le bolojo lobaki to sepe na opambate o dénoncer ba insanité kasi lokola moni ete sonye ko kanga bango na makolo Bible elobi na biso pardon est une puissance qui libère ndeko langa soko sali mabe lobi pardon okomona kaka balimbisi yo pour pardon ezala ke sengo ya mutu a reconnaître
mais siko bango lokola bakosala politique ya lokuta politique ya mabe mais bakotanga kombo nzambe babosani ete nzambe awanga kala bato mabe te. Jacques Ndala lobi na longwe mokile tunie pona nini na sepelite bakepa kabila abimisi basekele kasi tango kokende okozonga ekozala boni bino moko botala lisusu adorateur judeka tshela biso lolenge ni Jacques Ndala akomi demona Jacques Ndala yewana azongi noki epai lisusu ya moto ya sanzaki la tongo na midi azongi kumba biso la machine toleka. Mon frère, bonjour. Bonjour. Les Congolais qui vous suivent, qui êtes-vous? Je suis Dr Kaseko Patrick. Je suis secrétaire général au sein de la dynamique Katumbi Président, DKP en sigle. On vous a vu ici, la DKP, avec le conseil spécial du chairman Moïse Katumbi, président du PND, Salomon Kalonda Dela. Quel a été l'objet de votre rencontre? Bon voilà, vous avez tous suivi ce qu'il y a eu dans l'actualité récemment. Une petite discorde qu'il y a eu entre notre ami Jacques Ndala et le grand groupe de Ensemble pour la République. Nous avons pris l'opportunité de nous retrouver ici aujourd'hui avec le conseiller spécial du président Moïse Katumbi pour qu'ensemble, avec lui, en famille, nous puissions trouver un compromis, essayer d'élaguer tout ce qui a constitué ou qui a fait naître cette petite discorde au sein de la famille. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de dire que nous sommes parvenus à remettre tous les violons d'accord et on s'est remis ensemble et les malentendus sont dissipés, tout va bien maintenant. Complètement dissipés. Nous sommes ensemble et ceux qui n'avaient pas compris ceci ou cela ont eu à l'entendre du conseiller spécial. Et tout a été fait, tout a été dit. En famille, nous avons résolu le problème. Donc la DKP réintègre son ami et frère de longue lutte et combattant, le patriote résistant Jacques Ndala. En plein dans le katumbisme. Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau notre ami Jacques Ndala qui est à 100% avec nous, encore dans le katumbisme. CG, merci. Merci beaucoup à vous. Bande ko balanzi bino moko bomoni demona ngai te bilili kasi na expliquer bino ka tango lobaka frère Patou Semba démon arrête-toi au nom de Jésus la victoire est certaine dans le sang de l'agneau. Boyemba langelongo. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine dans le sang de l'agneau. Serpent, arrête-toi. Jacques Ndala, au nom de Jésus, la victoire est certaine dans le sang de l'agneau. Bino moko bomoni bande kolangai awato analysaka, awato lobaka, awezali éveil patriotique, awezali éveil à conscience. Parce est-ce que Jacques Ndala a conscient? Est-ce que Jacques Ndala bato sengeli ba croire na ye tala Jacques Ndala ndenge oboko ke la poto tala ndenge obimi demona tala ndenge to pomolio be yo moko na ntongo lobi no na midio lobi wi kasi boko finga Tshisekedi ndenge nini po boko kai na ye tala bato o bazali ko sangana na Félix bali bato ya couleur e bongo yo lobi peto ko ka Moindo Nzangi pamba te Moindo Nzangi alobaki démission ya Ruberwa Moindo Nzangi akeko lia ba Ruberwa. Lelo Moindo Nzangi alobi Martin Fayulu c'est l'incontournable. Lobi Bokoyo Kaye Moïse Katumbi c'est l'incontournable. Finalement, bobimi na poisa toko croire les sous na binote na pomoli bino na lakisi bino po ete bato bandimela bino les sous te stop Bokoyo ko poussa la te bisika ya Martin Fayulu madidi o azali bongo président Eli. Awa na lobela kaye en tant que président ya SID. Awa na lobela kaye en tant que président de la République démocratique du Congo. Po ndeko moka tuninga lobi mamo se yango zakane muta SID yango yokomaka ne longilo tambola Fayulu olobaka makamba bia ya batu musu te ndeko nanga
awa soko moninga na tangi komba Fayulu la tangi la peuple parce que ngala osala éveil patriotique tanga émission la ngeza la tolobela mboka Congo ezalité tolobela SID ezalité tolobela nouvelle élan ezalité tolobela IDPS eli tolobela mboka Congo cela veut dire na ali kolobela mboka Congo makambo e kosala na mboka Congo oya mabena ko dénoncer ngo oya malamu na ko lakisa bino soko kinga la tangi président Eli. Cela veut dire na lobeli en tant que président de la République démocratique du Congo ba fota qui est massivement. Mais mon koloko kanga la ke kolobela la nouvelle na soki la nini wala tunanga. Okoyo kanga te épreuve année tango mona kabilo kwa SID tam so mona ngala zalaka te. Soko moninga na kitila nzela la ke ko sensibiliser peuple congolais. Oyo na kata SID azako kama ba peuple congolais. Mais mingi na lobela kayata ke président de la République o ba fota qui est massivement o ngala zali na kati ya lamuka populaire na kati ya résistance. Yango moni na telemaka kasi bande ko balandi bino moko bomoni na banzi la yanoli o impitenga ite je parle au nom de mon pays le Congo je veux la délivrance de mon pays na lingi ba peuple congolais ba bika malam na lingi ba peuple congolais ba lia malam na lingi ba peuple congolais ba profiter de minerais na bango na lingi ba peuple congolais ba tambola nzenge neke ba ibikolo biso ya bayindo pe amendele toza la lolenge boko moto alongwe la poto aye awa amoni atitoko moto alongwe na South Africa aye na Congo akuti Congo kitoko moto alongwe na Canada aye awa alobi oh ça c'est aussi l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, mais c'est l'Europe. Yango na lingi. Parce que biso to ali koleisa ekolo sur tous les 5 continents, mais biso to bimi le chèque. Et salama wapi. Et salama wapi. Toko linga Congo, kasi toko linga ba Congolais te. Mais ngai na lingi Congo, na lingi na ba Congolais, tale tumbalanga, yango la lazali ko éveiller conscience. Yango mo nazali océan de la presse congolaise pour na koboya mbindo pe ko dénoncer ba insanité. Je dis tout haut ce que les gens disent tout bas. C'est ça moi océan de la presse congolaise. Nazala ko ina motote mais na koloba makambo. Makambo la laxi bilo siko. Soki ezali ya lokuta, soki ezali ya koina. Ngai nde moto la filmaki. Tango toko sambela, totala kabizaleli. Démon arrête-toi. Mais yo moko za démon. Démon ko arrêter ndeli. Toko linga to bimisa siko démon la République démocratique du Congo. Et c'est que tout la tsabilo ba démon yango. Popo ba simbisi na bango, po yo petango vandi za ekolo Congo, o milengele. Bande ko balandi, toke na suka na Bemba Gombo. Na banzi vidéo oyo, ekozala ya suka, pe vidéo oyo ekolobela bino. Mwana mboka Bemba Gombo. Oya telemaki. Biso moko tolanda malobani ya lobaki. Ngo toko ba botala ba demona. Lelo ezali association de demona oyo baza dévoiler aujourd'hui l'océan du Congo. Yango na lobi bo s'abonner massivement. Pe bo partager be mission, bo liker yango, bo partager bo tala yango parce que ezala mutu moko te. Oyo ko yebisa bilo ba vérité oyo soki ezali ngai océan de la presse congolaise te na émission tolobela mboka Congo na chaîne na bino océan du Congo. JDK adorateur adoré biso na Bemba Gombo. Na yebite so bato ba ko reconnaître bongo tozonga. Oh, azolo ba teki mboka nana teki chef d'état major rwandais Kabila te James Kabare nani chef d'état major on est normal bino ba congolais chef d'état major azala rwandais nana petaki armée na biso na mboka ba rwandais nani ezali Kabila siko aza kokosa ono Rwanda Uganda invasion bolembo botala mboka na biso kobotala mboka wapi baza na posa mboka na biso te baza na mboka na bango epenga nazali Congo na koteka jamais mboka na ngai bande ko balandi wana bilo moko bomoni Bemba Gombo tango ala zaki jeneta lotake tumba na monoko na yako finga nani na monoko na yako lobela nani me ye moko mataki kuna demo na mususu akei ko swana ye babengeli bango Félix basoli na wiklo po batambola sikoyo nani ndoki ya Congo nalingi ka boya nolanga nani moto mabe na République démocratique du Congo bongo bato ya boye bolobi to pesa bango maboko bato ya boye to tikela bango to banda ko créer ka biso la biso ba embouteillage aussi lo tata ba adversaire tala ba demona siko no de Jésus bolobi la bango te bande kolanga to lo belende bango te siko no de Jésus zalini ko tele mako kile ko bengala bango bazala so ba congolais te parce que ce sont des étrangers tala maloba kitoko bande koloba tango la teteni ndeko akande soldat to yebaka tende kolanga. Mais ndenge ni siko comme civil pour soldat pas poser candidature ta comme président de la République à moins que boya la viole ndenge makambo elekaka kuna la mikoleleki mais siko yo moko za la tendance ni un soldat politicien siko soki ba balandela comme ka soldat moko nini poto za suna yote biloko se fait tout na mutuna yango to kosenga rapport mapping et sala musana ngo parce que o aza contribution to ko livrer ka la diable moyen to sengela repentance ezalité à moins ka za la petelo mais petelo yango ya solo
nalobaki te petelo awangali Yesu petelo bino boko bomoni makambo so lekala petelo ya Congo awangani ole asala bolamu libela petelo azongi lisusu jubu na fufu siko bino boza banani yango soko bolande mission nga tango nakoloba petelo mo libako ezaki pona ko tuna est-ce que peza bakoza ba petelo ya solo po ifo ba petelo bazala balobi otiki mabe na olibela osaleli yango esakola ya mawa mokonzi nzambe wangai nayoki motema mawa nzambe la tumoli otato pusi bolamu limbisa ngai po ya Yesu Kristo na boyi masumu manga maso pesa ngai nguya na tika mango bobele est-ce que batoyo baza ko sambela ya solo tala ndenge tozokota na enfer parce que bato bazotanga kombo ya nzambe la République démocratique du Congo ce sont des marionnettes na suki nanga awa TV zangonga na yaki ko tshela bilo ba video oyo poto yeba nani nde demona nani moninga ya Congo nani oyo liaka na ye nani opusala ka pembe na ye yo oyo za congolais yo oyo za la souci ekolo wayo yo oyo lingo délivrer ekolo na yo tala bato ya boy pembe na yo po ete lobi bako benda yo pesanteur elekaka makasi na awa nde la sukisi nzambe alola apambola bino nyonso oyo peza bozuli bako ya kolanda ngai pe soki bozunga na suka na bandaki kolobela association de demona oyo bazali bongo la République démocratique du Congo na bandaki bongo na ye moko Félix Bokotala pe la ye la Jakindala na komi na Bemba Gombo pe na bendaki mwa moke ko analyser pourquoi na bengi bango ba demona tina elikambo yango wana nde obanda émission na libandelu nde okoyeba malamu kozola katikati te posa elanga commentaire ya lokuta kozola suka te poko selanga makambo banda le bandeli oyo kamonoko seya nini alobi pone kolola ye pe éveil azali kosala pona peuple congolais. Merci encore une fois l'équipe technique et oyo vraiment tous allez toujours ensemble adorateur Judeka notre réalisateur et notre coordonnateur plutôt d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais mona mobalo alela nzambe lokola maya komela. Merci encore une fois la Pape Dieu directeur ya recherche stratégique et pourquoi pas sango moko et mon ami de tous les temps, Dieu nous le soit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sourire, que Dieu vous donne la paix. O mokili epesakate na bino nyoso mama jawa équipe pour la té États-Unis d'Amérique bozali telme belé tobunda potolonga soki soyez vérité awa restez scotché cimenté soudé dans l'océan du Congo. Abonnez-vous pour la décider. Bye.